omoni ndaka na salia muntu moko akosebinote nzamba latinga esprit moko nebite oyo mobutu azele koya kolobake oye koya esprit wana ya oye koya eya oye koya eya nde esprit nzamba latinga na bengi ba avocat ya France na bengi ba avocat ya Belgique o basistaka bato fele bazalaka même ao bazalaka ba avocat ya l'État na banza ba avocat bazela ba yebi bébé kamanaso na sali appel na bango ba ya ta 20 ba sistengai na zo bande procès na l'État ba yebi sabiso bato ba gérer ki comment ba gérer ki Shekamine mbongo Shekamine kende ki wapi ba bomimi ba salika moi société wana eza ya nani mbongo ya société ya dama nezoke ne wapi esilité. Si le président n'a pas fui dans le passé, nous on fuit dans le passé. Nous on fuit dans le passé. L'obina yebsaki bino ke moto eza muke na nzete bobo mayango. E koya ko kanga bite na nzete mususu. Ezalaki accord siko yekutika le accord kakate e simbi Shekamine. Simbi Shekamine, e longo na Shekamine, e simbi aéroport. Mongo ya aéroport nana détourné yango. Il faut toyeba makamnyos. Faut toyeba makamnyos. Ah, peuple congolais azangi musala so souffrir. Mais ba mongo nyosa ba minéraux zokende wapi? Oh, code minier on est en profit à banani. Il y a quelques individus. C'est un combat que j'ai déclenché. Ah. Bon, comme on n'a pas papa, n'a pas maman, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Nani azalaki auteur ya kama inansako. Omoni lere baso buka ba prison. Ezalaki mwandanse minda sobuka ba prison. Mwandanse minda sobuka ba prison. Mwandanse mi alimwe. Oh, akimi na prison. L'air mwandanse mi akimi na prison et tourné et comme comment inansako. Comment inansako de Kinshasa. Bato basalaki ba G1 comme na bango ifebima. Est-ce que bokono belanga meni